Nkamba yelu selemi evangeli ya tata Nzambe nkolo esprit tata molimo santo bande ko balandi mbote bisika bozali kolanda biso na mokolo mwalelo mwale 3 novembre 2021. Toko yebisa bino ete tongo etani makambo matalani biso banso tokopota mbango po ete toko kokota na tempelo e santo. Kasi toko yebisa bino mokolo mwalelo ezali mokolo moko très spécial pamba te to sili ko yamba artiste musicien monene Koffi Olomide oyo akotaki depuis lobi loleki awa na nkamba Yelusalemi tokokota ne na tempelo pe tokolanda nini oyo ayeli na nkamba pamba te moto nyonso akoyaka na nkamba azalaka na likambo ekomemaka ye awa ndenge papa Simoki Mbango aloba yango ete moto mwindo nyonso ozali kimbangiste pe aloba ete mokili mobimbe ya awa na nkamba lelo eza toro ya Koffi Olomide biso banso tokolanda oyo ekoleka awa na kati ya nkamba Yelusalemi sika soki bokolanda biso na bokebi tokokambama na sima ya kamera na ndeko Gufeta fils oyo akosunga biso po ete tolanda bilili ya mokolo mwalelo na bokebi nyonso bolandi molamu na bino nyonso. En avant, coudre, coudre. Corona Yelusalemi, oye, oye. Yelusalemi, oye, 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 oye. Yelusalemi, nakata Yelusalemi. Nkamba, nakata Nkamba. Nkamba, oye, oye. Nkamba, oye, oye. Nkamba, oye, 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 oye. Yerusalemu yaba dibundala tata Nzambi mfumu Yesu eta ya bakamo de sengo pena force. Nzamba vala mukaliboso nini? Miziki. Nzamba vala la liboso nini? Miziki. Nzamba vali a liboso nini? Miziki. Nzamba vala la liboso nini? Miziki. Musique contre musique et sali nini? Mille pattes. Musique contre musique et sali? Mille pattes. Nzamba vala la liboso nini? Miziki. Nzamba vala muna mukili wa liboso nini? Miziki. Nzamba vala la liboso nini? Miziki. Musique contre musique et sali nini? Mille pattes. Osinili, Sinili, Otumili, Tumili, Olombele, Obaki d'instrument, Osonge l'instrument d'Ayambi, Kaniki Ningi, aucun être vivant qui peut parler devant Dieu. Aucun être vivant qui peut parler devant Dieu. Bebeto. Mayebo toliete papa. Binzo toliete. Mama nini susu nini ma. Mayebo toliena. Makelele. Eleki biso kaboyi. Lubino ko dama kale nusu eleki biso. Bebeto.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Tata Nzambe kolo Yesu papa simu kimwata na molimo centre. Ya mboto pesi merci pour le moleza na monene. Ubate biso kutumo kumatazala kina biso batike. Yo la tizo tomo ya sikato pesi merci. Tata mwana pe tata molimo centre ko senya na kamansu. Amen. Kanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sika torotanga na mokanda ya Luka chapitre 22 verset 63 à 65. Luka chapitre 22 verset 63 à 65. Bato baza na Bible ya Kikongo ezwami na page 97. Ngai nazali na Bible ya Lingala ya Kala ezwami na page 980. Na yango tokobeta sete mama na likambo oyo toke nango motongo ya lelo tokanisa pasi ya nkolo Yesu pe pasi ya papa Simoki Mbangu na pasi ya banvoila na pasi ya mama Mwilu na kotosaka bolingo mibeko pe misala tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Totelema tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tate todie na mumazulu bika kumbwaku ya zitu swa bika luzololwa kukiza bika luzololwa kulwavangama vantoto pe boso mumazulu dia kweto kwa lumbu kalumbu utuvana elumbweki utuyambudila mfuka zeto bonso pe boto pe twayambudidi batuvwidi mfuka ututwalani mumpuku munuko kansi ututani na mukwambi kadikiaku kimfumu yengolo yenkembo bianvu yanvu munakumbwa se emwanda velela. Amen. Tulombele nkunga makila maye masopanaki kona kobikisa mokilo yo mabota maso masangana masosi maya mokonzi lingaye tosaye na mibeko mbe bolingo na misala akotinda bisotokolonge tumboyo lingaye tosaye na mibeko mbe bolingo na misala akotinda bisotokolonge tumboyo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu na poso mokolo ya misatu pona sanza oyo ya zomi na moko sanza ya novembre mobumo nkotomi bale na tukumi bale na moko mercredi le 3 novembre 2021 tolandi matei mapesameli biso na maman Nkengi concierge Bapu Kasongo Liliane yazali moyembi na jeteki kuna na bumbu pe motei 162e promotion na école biblique matei ya bongiseli biso na mikanda mibale ya tangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzela ya yamboki nozomi na sambo pe mokanda ya Luka mokapo ya tukumi bale na mibale nzela ya tuku motoba na misatu kino tuku motoba na mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 et Luc chapitre 22 verset 63 à 65 est le lieu de pèlerinage par excellence car il ne se passe pas un seul jour que les visiteurs de Marc n'aient foulé la terre sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est ici que tous nous venons nous ressourcer pour le salut de nos âmes. Et hier, en fin d'après-midi, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu un géant de la musique congolaise, un baobab de la musique congolaise, en la personne de Papa Kofi Olomide, dont nous avons l'honneur et le privilège de le présenter, le saluer dans ce majestueux temple d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem.
Nous allons commencer par le bas de la pyramide. Nous demandons donc aux chauffeurs, aux conducteurs des véhicules qui les ont amenés ici en Kamba de bien vouloir se lever pour que nous les saluions. Nous demandons également à maman, Monsieur Gentil Lisseni, Monsieur Michel Manunga, Papa Elvis, agent du SPC, Papa Mabuse et Papa Apo Salima, tous deux chargés de mission au cabinet du chef spirituel, Monsieur Eddy Diakanoua, directeur de production, Monsieur Jean-Louis Mbanga, directeur de marketing et commercial, Monsieur Kisombe, homme d'affaires, chargé de mission au cabinet du chef spirituel, et Maman Cindy Le Cœur, artiste musicienne. Nous vous demandons tous de bien vouloir vous lever pour que nous vous saluions, à l'exception de Papa Kofi Olomide. Faki veuillez les égayer. À tout Seigneur, tout honneur, nous avons dit que le chef spirituel a reçu un baobab, un géant de la musique congolaise qui vient pour la première fois, pour la toute première fois, fouler la terre sainte d'un Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il s'agit de Papa Kofi Olomide, artiste musicien, compositeur, président de l'orchestre Quartier Latin, et à qui nous demandons très respectueusement de bien vouloir se lever pour que nous le saluions. Faki, fais les gagner. Roi non saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour votre mémoire, Papa Kofi, nous vous rassurons que vous êtes bel et bien arrivé ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste, berceau du kimbangisme. C'est ici que Papa Simon Kimbangu avait commencé son œuvre salvatrice qui consistait à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à guérir les malades. Mais rapidement, il était jalousé par ses contemporains, mis aux arrêts par les autorités coloniales de l'époque et envoyé loin de son pays, à Lubumbashi, où il passera 30 ans en prison. Mais peu avant sa mort,
il avait reçu son fils cadet, Papa Diengenda, qui est allé lui rendre visite à Lubumbashi. Et lors de leur conversation, Papa Simon Kimbangu confiera à son fils que toutes vos épouses sont enceintes, mais celle qui aura enfanté un garçon, celle qui aura donné naissance à un garçon, aura donné naissance à moi-même, Simon Kimbangu. Et curieusement, le 12 octobre 1951, alors qu'il rendait l'âme à Lubumbashi, naissait instantanément, simultanément ici en Kamba, et dans la maison de Papa Dialungana Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vous voyez devant vous. Et Papa Simon Kimbangu, mort, Papa Simon Kimbangu est toujours vivant en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soyez donc heureux comme poisson dans l'eau, car c'est une chance extraordinaire pour vous de vous retrouver devant votre Dieu. Confiez-lui toutes vos préoccupations, posez-lui tous vos problèmes. Ils trouveront solution, car il est Dieu, le Saint-Esprit. Votre réputation vous a précédé ici en Kamba. Merci beaucoup et bon séjour ici en Kamba. Tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mon centre peto sengi na papa représentant ya ville sainte représentant légal deuxième suppléant à l'égal bosso micro pour la suite il y a programme. Merci.
Pungi antitusu kwa tata fuma longo fuma dibuni. Batate bamama kiamoteke toa aboyi tukolele tutezele fyoti na kopra tata mwana mpe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tosala le ntongo ya lelo tozala ntsintsani batata na bamama mpona mazutu
lelo eza mokolo ya misato oyo tosalaka misala ya lengomba tobosana te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. tolandi biso nyonso ndenge malemsi ya tata molimo. asalisi musée nanko apesi ngai mpe lineti nanko na bana na ye ya bamama bamama yoka lokito akademike ndenge nzambe asengi ewumela te tokolonga te bamama toza pose nzambe na biso. D'accord. Aire de la ville banda makambo na ye. Merci nzambe na ngai.
Ok, papa. Merci. Nzambe bongo saisa yo tiki ba mama wapi? Ba mama ba tata oye. $100. Ouais. Ebo. Nzambe yo kelaki tata okelaki mama. Omoni Nzambe. Mama, oye! Oye! Lelo ezali mokolo ya nani? Ya mama Mwilu! Ma mama, $200. Tosilisi, Manchester! Tosilisi! Comptabilité. Tosilisi.
namoni papier et balakisi ngai bamama baganie batata bobetela bamama maboko. Mercredi ya bamama. Bank. Bamama. Biso ya satosa nakana ndambe toyema. Ngate. Na poko nani ya uganie? Biso. Na poko mama bayaka na bangote na poko. Papa Deni atamula na kaka ni na poko. Papa Dolo si twazenga lumbu. Yawe. Na ngai. Yo poko pesa ki mayele na mwana na yo matai. Alobi kosenge za lisumu te. Ebongo sikoyo mokolo ya sali boye Papa Deni akotamula. Ingeta. Kosenge za lisumu te. Oyo die Papa Deni. Yawe nzembo nde. Edaka tokoyemba ka muke potowela. Papa rigena Robin nzembo. Kuntima okumisama. Bamame. Bakolo misala Batmame biganya akoloba nini ayekosala na mboka ya tata Kimbangu kafe Molimo Santo tocha matoi na biso. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Papa Simon Kimbangu oye! Papa Simon Kimbangu oye! Papa oye! Normalement, Congolais nyonso azana nyongo ya Kimbangu. Ngana yelelo na terre sainte ya mboka na biso ndenge na sina Biblia ki banda lobi pona futa muke ya nyongo na ngape pona kenda na kimbangisme na ngai. Kimbangisme nyonso Kimangiste nyonso a partir ya lobby, a partir ya lelo. Soko moninga na nzela to na TV loba tala ndeko nanga Kimbangiste Kofi. Na ye na mboka sacré ya Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozanga ba pongi. Na usenga na Papa Kimbangu na usenga na Papa nazonga na ngote etikalawa.
nazonga na yango te nzela mingi ya koloba eza te. Nayokaki tout à l'heure na kati ya temple na kati ya mesi balosengaki mwa baproblème mike bazwinga na mwa mouvement kona kokaki koyeba te motu te akoka na nyonso nga nakoka na nga na nyonso te yango na bundi kaka nde nazalaki wana nalingaki opesa nga autorisation papa nasomba 200 kiti mpona bamama po bavandelaka nango. Yango ezali awa mingi akoloba eza te tala kaka kozala liboso na yo eza eloko moko eyaka mikolo nyonso te mbe papa soki osolisi ngai boye te obengi ngai te bokofi Antoine nakokenda na esengo te nakosepela kaka oyo ebele naza nango mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesa nga temps tout à l'heure. Merci n'accueille Nabino, ma maman félicitations pour les carabisos banakala. Merci beaucoup. Moi on a bakiti yango. Ba maman ye! Ya solo papa Kofi a sombeli ma maman bakiti. Aïe. Ah, sangisa. Mama bakiti yango wana. Maman bébé, on le matin, réponse on le matin. Voilà, nous sommes en train de la film à Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamboye. 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 Batatoye. 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 Bamamaye. 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 Bajenoye. 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 Eunui. Embazie. Bilumu byakulwe. Yangalala. Esengo byesengote. Kiese boka kiese kwe. Chai boka chai kwe. Tulenda watoseva. Koseka basenga ka na komba tata mwana pe tata mo santo. Tolandi ete. Toyoki yebe toyoki te. Maloba na ye penza na luli yango. Tozo koloba ngo tango nyonso. Tata kimbango tango ayaki alobi na bakoko na biso mosala oyo tokokangama tokomona pasi po ete bana na biso na bakoko na biso pe tango ekoya bazala na esengo yango bie yango te ye pe alobi bien oza biso nyonso ozali bana nani alobi bien alobi te penza yango nalobi biso
biso ça makambo ya koloba te o bazoya nde baza na makambo esepelisi biso tokotikale tosimba ye makasi po ete molimo na ye mpe ebika toyokani mpe alandaki oyo elobamaki na ndako ya nzambe bamoto na bakiti bamesa apesi $2000 nga moko na kopona soki nasomba liboso nini oyo eza ya presse biso toza kokotize nano me avant ngu tozwi yango bongo na toyamba maloba na ye na kongo misato na kongo ya tata mwana tata molimo santu na nyonso esalami tokotia libondeli po ete tokota na misala tusamba tuvutile fundele matondo tuwile malongi tusadile salo betu situvambana ngekuvambana motuko muda tukwenda tukala vite tusala manima kaingisa sumbule wanzo bya kalepi munazola kwangesi mwane mwanda velela amen luenda gambote tolandi maima somale kiawa loposo mwindo tosepela vamba teza bali biso. Alors, totondi botondi biso nyonso tolande